émission oyo émission na bino bana mboka pona ke boye bandingi ni makambo kitira mboka na biso ezovoluer awa na République démocratique du Congo. Voilà, fidèles destinataires, merci partout dans le monde, meilleur V partout. Donc vous êtes branchés sur les scotchés sur votre chaîne de réveil Show TV. C'est à travers de votre émission Show culturel, nous sommes toujours là pour vous cultiver comment nos artistes sont en train d'évoluer toujours en République démocratique du Congo. Donc tu es bisakabino isaka moko ya émission oyo et ça la ba solo kitoko ila kisakabino pona kete ba musicien na biso ba zo évoluer ndenge nini. Pe kitira mboka na biso eza boni to la kisakabino masolo ndenge ezalaka parce que na base que année 2020 bomona ki ndenge to salela ki bino musala kitoko to la kisakabino makamwa ndenge na ndenge ba artiste bazo évoluer ndenge ba jeune talent bazo sala musala na bango kitoko pona nzambe ndenge ba tomboli lokumu ya mboka na biso ndenge culture na mboka na biso zo mata toujours à travers ba jeune talent parce que lelo na mboka na biso tozana ba jeune bazo yemba kitoko makasi mais loko zo boma bango ba moyen mais zana bato bazana ba mbongo na bango bazo tia ba mbongo wana ka pona ko sala ba ambiance komela masanga ko sala ba n'importe quoi oyo zo pesa ta lokumu na makambo nzambe te mais soko ozui ba mbongo na yo wana ozui yango o tia yango penza kete ngai lelo nazo soutenir Ser Souza pona kete asali la nzambe musala kitoko à travers ya ba message ou ba pesaka à travers ya ko yembo ba yembaka pesaka batu posa ya ko sambela pesaka même ba paye pona kita tika musala ya mabia zo sala ala nzela nzambe à travers ya ko yemba parce que tout le monde lelo ba ene na bango oyo ba yembela nzambe trop batu belé ba changea ba bongola mitema balanda nzambe à travers abanzembo ba bandoyo ka ba frère na biso frère Patrice Ngoy Musoko que je salue en passant na moni pe frère Matou Samuel ba nzembo na bango esala batu bien ba mama na biso lo mbongo ba mama Micheline Chabani donc ozomo na penza kete soko yoki ba nzembo na ba frère Mike Kalambai ozoka penza ke non batu bazo yemba pourquoi pas frère na biso Francis pe nazo pesa yembo tebele basa batu bazo salela nzambe musala makasi pe frère Mike Flore ozomo na penza kete nazo ilaxo batu wana ozomo na penza kete bulo ezali. Mais tu es ce qu'on est là, tu zongi, tu zongi on a ce que ba frère net je suis, moi la qui sensu, mon sala qui toko, ozomo na ba Sernada, lelo Sernada pe asali mon sala qui toko pour n'arrêter, à la qui sa toko yambaye, à quoi ya pe na show qui tire pour tout la qui sabino, masolo ezandengi ni lelo ayembe li penzambe, à la qui simune na nzambe wana, en tout cas Sernada merci beaucoup, ya monde na zo la qui sabino que lelo, na zo la qui sabino invité spécial tozana yende Ser Souza to robeta na masolo. Pour te découvrir ma solo Zandengini et TV Zangonga, dans ce côté déjà invité pour te mettre dans ma solo. Bonjour Ser. Bonjour mon frère. Bonne santé. Bien. Faut le moment makasi pour batubazana nda kubayo kabiso parce que eza émission moko elanda maka trop tina Brazzaville. Faut la concentrer. Vous allez concentrer vraiment et tout son ba téléspectateurs ba yo kana no Ser Souza abimeliwa pilelo na moni bino memelinga etuluko ya batu belé. On a Show culturel, tu robeta ma solo, on a pour tout découvrir nano. Mais Ser Souza le long à moni, où il biso va te belawa, na émission Show culturel, ma solo ni nyome biso. Toza bayembi, toye ko se présenter ko la kisa musala o to salaka, to bando salaka là, mais makoki toza ki nangote. Toza ici na travail na kata studio, mais on a un peu de moyens. Toyokola kisa auto zanango poto senga pe lisumbi et pas bandeko na biso ba frère ba grand frère ba sponsor o ba koli pour aider bis poto évoluer dans musala. En tout cas boye pour la kisa monene na bino ya musala bozo sala pe ba pasteur bazo la biso partout na bana nzambe bato bazana ba moyen ba koki ko aider biso poto évoluer bo sala nzambe wala musala. Nous sommes prêts. Nous sommes décidés, destinés, tout ça est dans Moussa. Bossa est dans Moussa, vous avez la voix bien, on est dans Moussa. Oui, on a fait des chansons. Très bien, vraiment, toujours évolué l'émission. Les lots ont bien l'émission d'Abisso, vous avez bienvenue dans votre réunion surtout. La base, bonne année, les cas qui bien, vous passez Nabino. Les gars qui bien, mais dans le 31 décembre, j'avais perdu ma petite sœur. Ah, mais comme Elias. Quelque part, merci. Babenginga balobinanga ke leki na kufaki. Kotaki hôpital
suite il y a opération basikisi ya coopérer akufi c'est que les premiers papa na biso abanda olela bato misusu abanda kosepela na bango mais pas na biso na ndako na botama matanga ezalaki mais malgré ça nzamba pesi kaka makasi keto ya kokutana. En tout cas, merci beaucoup. Malgré Sanza Mapesi Makasi pour la Toya, ko laksa munene naye, toujours évolué, mais si le loto monio c'est Souza Kaboya. Ah, Souza Kaboya et Lelo aux artistes musiciens. Oui, mais un peu expliquer biso masolo banda kindeni Lelo to monio comme musicien et zandeni. Bon, na bomwa nanga papa nanga zala comme to église des réveils. À ce temps-là, à cette église, il y a un pasteur. Ce qu'on a quatre églises, maman moko banda ko kamba bana mikie bazoyemba. La paix bando yemba na kati na bango. Bando lo bana na zoyemba bien. Mais à un certain âge, il y a ko loué pas na biso na communauté indépendant, à 15 ans, 14 ans, papa père loué na l'église des réveils. Il y a ko tika la bongo na yemba kan sous-souté. Mais par après, il y a ko ndimela nzambe na sec central na Mbujimai. D'ailleurs, il y a une délivrance na maboko ya évangéliste Claude Kabundu Walesta suite ya makambo moko boya nzalaka nango. À partir de ça, na mimwangi na koma ko composer banzembo koyemba depuis 2006. Comme on a zomona que il y a la capacité na ko koyemba si je chante parce que yebisanga zoyemba bien ezande wana na bandaka bon depuis 2006. Ouais. Donc, surtout comprendre bien, ma solo musique est bandinée en 2006. Ah, ils en 2006. Mais depuis 2006, c'est Tilelo, attends le bon mon côté, attendez mon côté sur le terrain. Bon, en 2012, j'avais essayé. Parce que quand je mon côté dans le studio, mais Makokika Kande, Zanga Kingai, je n'avais personne où à Koko et Denga attaqué n'a évolué dans le monde de la quitté. Et puis, les Souka Nanzela Bongo. Les Souka Nanzela Bongo, et Tikala Bongo. Mais les Araïka Kana. Posa wana ya koyemba ya kosaira nzambe na kenda na église amike koyemba posa wana esilate ya wana zo evoluka kolukaki na saira nzambe usa. Donc surtout comprendre bien musala ezali posa kosaira nzambe musala ezali mais ba makokinde ezo bloquer toujours pour na que o bimisa ba evwana na kati ya ba ndimi na ba téléspectateurs o bazotala biso pour ba consommer ba œuvre na yo. Donc toujours évoluer siko lelo masolo me melibiso eza album ninyo zo préparé pour na obinsi la bananzambe. Bon, je prépare l'album Mokili des titres nango parce que eza première chanson na ça na Mbujimai en 2006. Titre nango c'est la Mokili. Pourquoi Mokili? Bon, Mokili, pourquoi Mokili? Eza chanson moko ya méditation. Très bien. Isoka tant on a botama na ndako papa na ngaya tikala ko mwana passe des amala ko la vie bien papa ça la ka diamantaire ça la na vie bien mais à un certain âge tant on a comme indépendant ni citoyen ayo ko kutana na makambu tu vois koto bazo sepela koto yo bazo nyo koma ayo ko le na vie moko boye il faut comprendre que na mokili makambu ezebeli ko mwana botami lelo pona wa yeba ke mwana zambo il faut mwana lela. Il y a des gens qui disent que moi, Nazoli là, on n'a pas si à Mokili. C'est ça que Nazoa titre, c'est ça méditation, c'est ça que pour ça, on dit que Mokili. On a l'exemple de Mokili, il faut que la kaka yes. Très bien. Parce que yes, on dit à Salam Mokili. Il y a une suite, une réponse, dans ma caméra, c'est la Mokili. En tout cas, merci beaucoup vraiment dans Mokili. Il faut que la yes parce qu'il y a une solution. Il y a une pesaka, il y a une bakandeni, il y a kotombola mutu quoi comme le mutu. Là, je vois mon ami Balaka Tempo, vraiment je te salue. Et je salue aussi Gédéon Sek Basiste Moko ya Makasi, Gédéon Sek Basiste, Oyazo Beta Basiste Moko, Beta Guidara Bass. En tout cas, merci beaucoup. Nabazi, Kalate na Kolukabino, Batunyo Sobozo Beta ba clavier, ba guitare, tout. Lukabino poto sala musala parce que 2021 naye mabe vraiment naye mabe. En tout cas, tous les jeunes, jeunes talents, oui, boulot, mi bongisa déjà numéro en wana bengaka ko hésiter tena la kisayo batala na yo. Batuba mona ngotina poto. Bakomona bakobenga yo pe ba mususo bakosunga musala na yo bakosala parce que choc tiré les ratarate azongelio. Tikoyo to kokendana na lombango. Olobi ndengo pesi titre ya nini album na yo, mais tikoyo ba nani ba nzembo eza combien? Oui, nous avons un belé. Mais ici, c'est ce qui est pour le studio. Normalement, mon qui est aux anangos. Ce qui est ma coquille au monde, on peut faire même 8 chansons.
8 chansons. Nous avons à peu près 30 chansons que j'ai déjà composées. Vraiment, tout ça, donc, Yumu Kam, toujours composé en gros. Ah oui. Voilà. Ça va, toujours, Kendela Nalomba, parce que, ah, les années Moussala, la ligne na kana moi koyemba na binwana parce que bato bazana ndako bazotala biso bato bazana braza bazotala biso bato poto pe bazolanda biso bayo kana musala oyo zolo bakete oyebi musala makasi pona kosala nzambe après to kozonga juste après poto continuer na émission c'est parti. Namokili toye kokutana Namokili toye kobotama Oyo mokili etondi na pasie Oyo mokili etondi na makambwe Bazanga banga balela bane Baya bazana bana bazali kobwake Bazanga mbongo balela mbongwe Baya bazana mbongo bazali kobwake Soki yozangi bazali kotonga yo Mokolo yozi balobi yosimikisiye Motema ngai etonda na makambwe Maya misu ekoma bileye Ngai nalemba na pasiye Bandeko na ngai balemba na pasiye Libota na ngai ekoma na sukeye Ngai nazanga kosale Ngai nobelela nanye Yende mopesi na bana Yende mopesi na mbongo Ngai nobelela nanyo Tobelela ka Yesu Masia Aloba pona biso tobika Tobelela ka Yesu Masia Aloba pona biso Aye mola tobelela ye Aye mola tobenga ye Aloba pona biso Aye mola tobelela ye Aye mola tobenga ye Aloba pona biso tobika Nayebi mwasi moko kati na bibi Iya umeli na pasi ya kobota Mokolo moko na kati ya tambe Ona belela ki Yesu Masia Moya tobelela ye Tobelela ta Yesu Masia Moya tobenga ye Aloba pona bisa Sama wale sazali kosale Tobelela ta Yesu Masia Namoka nanga ya wote sali kombe Aloba pona bisa Sama wale sazali munene Tobelela ta Yesu Masia Moya tobenga ye Aloba pona bisa tobika Naye kama mokole sala sumu Wasibeva kufela kimone Tango kutana kina kolo Yesu Yesu kangi wana zilobi Komo ya tobelela ye Tobelela ta Yesu Masia Aloba pona bisa Asana mawazali komona Tobelela ta Yesu Masia Aloba pona bisa Aye mbola tobenga ye Tobelela ta Yesu Masia Aloba pona bisa Oya tolela lokola ane Tobelela ta Yesu Masia Aloba pona bisa Yesu wakita pona tolonga Tobelela ta Yesu Masia Aloba pona bisa Oyo mokile tondi na makambo Tobelela ta Yesu Masia Aloba pona bisa Aye moyo tobelela ye Tobelela ta Yesu Masia Aloba pona bisa tobika Ya Ngai na bengi ya Ngai na bengi ya Yesu azali papa na ngai Ngai na bengi ya Yesu azali ya na ngai Ngai na bengi ya ya kitalo sale Mokile tondi na pasi Mokile tondi na makambo Ngai na bengi ya Mobikisi ya balame Ngai na bengi ya En tout cas, félicitations. Félicitations vraiment, merci beaucoup parce que nous avons vraiment dimension
ezo sala kitoko vraiment komona nga na sepela po émission na nga nyonso tout na sala ka bato balikaka ba yeba ka bulo et sala ka nga esengo to parce que na linga te mutu aya wa komuko koyemba neti mutu mobo ya zo forcer te mais ozo ka penza kete ezo bima penza donc eza onction. Merci. Il donne à Azanen. Vous préférez nani pour nous qui fasse aux oyemba. Mutu nini vous préférez vraiment? Mama la Mbongo. Mama la Mbongo. En tout cas, bravo pour le président. En tout cas, c'est là Mbongo vraiment au moins ndenge ke bana bazobima. Il faut qu'on soutenir pour na ke ba œuvre na bino et que ne pas mater il faut bino bozali bokoleka baleki pe bazoya. Il faut qu'on songa pour na ke musale ke ndaka liboso. Vraiment félicitations. Merci. Qui nzembo eza kitoko makasi. Toujours que na lomba parce que ngana lingide to yoka bosala nde. Surtout que les nzembo nini soso. La parole agissante. Eza na lingala. Liloba ezala ki liloba ilata nzoto liloba ndeke laka esala na tango na soko sala problème yo zela kaka liloba bela liloba esala na tango. Très bien, merci. La parole agissante mais eza na lingala. Eza na lingala. Ah oui. Toyo kangona no après ton jour on a les soucis après pour continuer ma solo c'est parti. Ezala ki liloba ezala ki na zambe ezala ki zambe yango nde Yesu Masia Yesu aza kosale ye asala kikala kuna na feti ya kana bongo na maibinde zamoni aza kosale ye asala kikala kuna na ekulusu atangi nyose ko kisambe sala sale ngenge sala kina mose okabola me uje olakisa monene na yo sala sale ngenge sala kina elia onyitisa moto na yo olakisa monene na yo sala sale sala sale sala 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 na tango nanga sala na tango nanga ye sala na tango nanga sala na tango nanga ye sala na tango nanga sala na tango nanga ye sala na tango nanga sala na tango nanga ye sala na tango nanga sala na tango nanga ye sala yoko na sangu bika mwanzamba walesa papa na mwana na miswe yalo na ngana simbe tango na eleka yako mitango nangai wasana boka mwane yako mitango nangai utamona na wose wakabona mbuje Yesu pasona zela yako mitango nangai tala liboka nangai eumeli na pase Yesu kangona mande bamona liboka nibale zamba walesa usengi kinana boke Fabara boka nangai bikisambo kabongo kamala boka kaji eko mitango nangai utambola na inzaka osara ya mbene Yesu eko mitango ya suza bongo la kongo nangai eko mitango ya suza bongo la kongo nangai tango sara eleka eko mitango nangai papa nengina pase esanga izaka Yesu papa nengina miloko esanga izaka Yesu eko mitango nangai Yesu nalingina wote Yesu nalingina nangai zamba lesa bosai azala maboka nangai aboti saba silikonga aseki saba weye eko mitango nangai sala na tango nangai papa nalingina nangai tango na eleka eko mitango nangai fosa na bota mane tango sala eleka eko mitango ya sala pesa ngai zaka Yesu sala na tango nangai baba na tango nangai oh Jova oh baba 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 applaudissez ah vraiment nayoki ozokende sikola komata
Donc son alliance tika donc. Les gars ça va comme souci. En tout cas félicitations. Nazo kapenza musala ezali vraiment mais musala boye ozo freiner makambo balanza mais faut pas consommer biloko. Hein? Boende ezalaka vraiment toujours voulu rapide parce que au monde que TV zandengonga bah tu faut pas consommer parce que masoto il a qui waka pona ko lakisa musala na yo tala na yo pona bato bazolanda biso o bazamba moyen basunga serre sous pona kete akota na studio abimisa biloko azana biloko ebele o pona ke bana nzambe ba consommer to ko lisusu nzemoni elle sert sous ça. Bon, je peux chanter pour préparation de la vie à ça va préparer bien côté. De masoleza bongo. Bon voilà ça va na banzi que boy que non monsieur soko bimisate parce que ba ko ya tricher. Ba boko pour na président. Vraiment parce que talaka ka ba mi bi baza ba dongoli miso ba la kibilo na moi mi balé kaka bo consommer na moi mi balé wana pour avant go. Siko biloko a bien ezali quand même à lobi que 8 titres donc ezali. A boy ko bimisa biloko mususu parce que talaka bato bayi bagayiba pe bazali bon toujours évoluer comment le musala qui toko sala siko ozo préférer ko bimisa ba makamona nyo surtout quand bozo musala ezana no belé tondeni bon tout ce bandi musala makoki nde ezozanga biso juste toye awa kaka pona ko lakisa bande koki o tozana ngo capable ko sala la nzambe ke o azana motema malamu azolanda biso azana makoki na ye azana mbongo na ye fandi akoko soutenir musala nzambe nzambe akopambola ye toleki awa pona ko s'adresser na bande. Nous sommes des musiciens, nous sommes des chanteurs, nous sommes venus présenter ce qu'on est capable à faire. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, aux États-Unis, à Paris, en Afrique du Sud, dans mon pays, Congo. Je vous prie de nous soutenir avec vos moyens que vous avez, vous qui nous suivez, dans mon église, centre de réveil charismatique, parce que nous avons un centre de réveil, nous sommes Belakawana, nous avons payé 2 fois. La première, tant que papa Badia Zalaka président, alors j'ai chanté un certain mercredi, Tangu Dodinga Cham, Zalaka président. Je dis parmi les chanteurs de l'église Nabiso, Bamsus Bayebinga. Bamsus Bayebinga était. Ils allaient rappeler dans ma coquille à Kobimate, tous les délais, bateau Bayeba n'était pas Bayemba, ils allaient à moi passe. Mais dans l'équipe, surtout dans le centre de réveil, Mamboka Nangai, Bosunga Biso, nous sommes prêts à travailler, à servir l'Éternel. En tout cas, dans le centre de réveil, boyoki ndenge ser souza, aza mwana na bino. Aza mwana ya walesa. Bino nyonso tu boza bana walesa, boyoki ndenge ndeko na bino azo senga pona ke bola kisa motema ya malamu bozaka nango parce que bino bolanda motema malamu ya papa na biso. Claude Kabundu alaisa que je salue en passant papa moko motema malamu asunga katala kate parce que ye ndenge nzamba toucher ndenge ko sala. Siko bino bana na ye poko sala siko ni. Botala sere yoyo azo sala musala kitoko azo yema makoki ezate. Bosunga bino nyonso butu bozolanda biso partout bolakisa monene na nzambe wana sunga ser souza kota studio asala ba clip e kozala kitoko pona lokumu nzambe musala eza ebele ser souza tozo kende mali poto mona moya ko sisa émission na biso et siko ba difficulté ni bozo kutana nango na musala bino bozo sala ba difficulté eza ebele tu vois, depuis 2006, na Kinshasa en 2007, zalaka na rêve wana ki na yemba. À un certain temps na ekotika parce que na koma ki na difficulté belé. Parce que na vie, écoutez la kinga na lobina tika. Et na koma ko sambela mukolo mususu na fana na ndako ya grande sœur na zo sambela. Ngai na zo sala ka banzembo ezo bimate vinini. Mukolo na yeko la ko ta papa walesa yemoko. Papa venait na mutu ka moko apembe. Ebisinga yo hotel mi kaka abo na transport zo kota te ngabi moyen na kota ezati na zaka soki na lingi na kota batu tous ba koti. Et na lingi na kota sima ebisinga kota kaka liboso. Ce rêve là na ye na koti liboso na final. Nde eloko esala ke na tika vision na te que je continue. Très bien. Parce que na sambela ki na moni papa ebisinga kota kaka liboso.
na betela kaka beau-frère to soit na yebita non il faut continuer kaka na vision na ya koyemba parce que peut-être vie na yo ikangami na koyemba. Très bien. Ba difficulté za belé na musala to sala. En tout cas merci beaucoup ba difficulté za belé na musala bozo sala mais na banzi que avec Nzambe makambo ko sala kitoko na kina lumba parce que totika na minute na biso mukena moni li pa moto Alex na 5 minutes. Tozo que na lumba mo sert au pesi moi ba motata 2 personnes 3 personnes ta la caméra penza pour s'adresser à bateau sur l'autre biso moi ba mota 2 personnes to que na lomba pour tout le monde aussi c'est mission na biso. Merci papa nazo pesa mobile nanga Freddy Kasonga mbote façon to frandi na ena libala et puis na kukisi 21 ans. Très bien. Babo en tout cas puis na pesi bande konanga grand frère nanga Jackie Mbayo azala Lubumbashi bisika zali na pisi mbote amonanga makambo Nzambe ezaha makambo Nzambe ezali malamu sere nanga kuna rapidement pour tout le monde moi aussi c'est émission na biso La pesi mbole na papa na la sœur de na maman na famille na pesi na merci beaucoup mon frère. Ouais, moi je salue en passant mes frères et sœurs sans toutefois oublier Henri Sonk Onema, Olivier Mbouyi et tous ceux qui me connaissent dans le nom de Dan Junior Capital. En tout cas, merci beaucoup, Serre là-bas. Là, nazo pesa mobile nangana ba nganyo so papa kaba adolo nazo pesa apôtre na biso Roger Bakupa mbote na maman Marthe na maman Mombu. Très bien, merci beaucoup. Aïe, nazo pesa grand frère nanga Kama Joël nazo pesa mbote Alec nanga Rose Chika na pesa bango. Merci beaucoup, Chinordo. Merci beaucoup, vraiment. On appelle ça les DTH à Benyele et Elvis, la studio. Merci beaucoup, Chinordo. On a séparé trop parce que Yonde Moutuna Yebisa toujours que le signal na yo partenariat pour na makambo studio. Nous sala toujours musala kitoko ozo sunga émission show culturel pour accompagner nga na artiste bazoli ga émission en tout cas nazo sepela trop coup de chapeau pour na maison H Vision toujours na show culturel et ou mela trop parce que ezali moko ya studio ezo sala pour na kete ba musicien nyonso ba jeune talent o baza ba moyen te o yena $30 o sali chanson na yo tala ndenge ba kolo studio ndenge chinois aye pour accompagner l'artiste pour que Moussale le kabete la bango guitare parce que yé côté guitare Moutou et Peta. Donc c'est un peu ça pour moi beaucoup pour la chinois et vraiment merci beaucoup. Merci. Voilà président Nazongelio. Nazongelio, ma soeur les a pas nous. Ma soeur les a pas nous. Telle la caméra wana. On s'adresse tu qu'on a battu nous surtout bazola na moment. Na bambote ko pesa na numéro de contact wana penza ko bossa na ngote pour na bateau bazolinga basunga yo bako ko benga yo pe bako balinga babetisa yo pe na ba église partout même na ba séminaire bani bako ko benga yo pour na groupe na mobimba. Nazo pesa mbote na mon grand frère que je respecte beaucoup, Jeff Mutombo avec sa femme maman Nina Kapinga na Raissa na Gloria na SP. Nazo pesa mbote na mon grand frère Junior Mokendi na mwasi na ye Alphine. Les autres personnes na Efata, Balam, tu vis direct à la maison, Maman Rosie, Dimes, Marina, Dani, Elkana, na pesi bangombo te besoin na nandako, na pesi Stani mbote, les autres personnes na Michel na Kinasani, et puis azola ndangai, na pesi mbote na Fabrice, azola ndangai, papa Eric Tibangu, azola ndangai bisika ezali, numéro de contact na biso eza 090 177 0085 090 177 0085. Ceux qui ont sauté ou contacté notre frère André Chitala. Nous sommes honorés aujourd'hui. Et ça, grâce à Malamu. Très bien. Merci. Voilà, fidèles spectateurs, nous sommes arrivés précisément à la fin de notre émission. Vraiment, vous étiez nombreux branchés scotchés soudés. Donc, on a séparé trop parce que vous avez une émission à Bino Show culturel. Vous avez belé. On a fait merci na staff technique, nous surtout, nous surtout, basé sur ma caméra, Jonathan, Ngoma, et puis je vois aussi Capella, Mwana Bumbu, Makolo, vraiment merci beaucoup. Et puis Yonel, merci beaucoup. Merci à régisseur patron, Aimé Bidoya, merci à DTH Akabengele, donc merci à Sernada, Bozali,
ebele moyen na loba ezate na tikeli bino plateau bo sakana sakana ngo ngana longwe na ngai. Salana tangu nangai, salana tangu nangai, salana tangu nangai, salana tangu nangai, salana tangu nangai.